Maria Tumba na kati ya sanctuaire ya Royaume Teke bova na kimena boka bilu matière ba congolais ba tomboki balobi Maria Tumba oke kosala nini kuna na kati ya sanctuaire ya reine ya Royaume Teke Mario Simbi kisi ya makasi pourquoi oke kosala bongo Jésus-Christ revient bientôt bova na kimena boka bilu matière ba o ba ebité mère okomone la reine Ngalefuru aza reine ya Royaume Teke bao batanga na kala bao bakota CM2 na ba 5e primaire bokoye ba dans le temps passé il y avait 3 royaumes royaume Congo royaume Teke na royaume Luango alors mère aza descendante ya roi Makoko donc yende reine mère la reine du royaume Teke donc Maria Tumba akenaki Ngabe na Brazzaville biso to yebi or que Ngabe eza tradition quand tu pars visiter le village de Ngabe eza tradition il faut rencontrer reine ya mboka ezaka bongo c'est dans un cadre culturel misu bako non bao bazana spirituel bo fongola miso Maria Tumba ke ko simba kisi makasi na royaume Teke bovana kimia bandeko bovana kimia. Dans la vie, il faut savoir s'instruire. Moutou atanga na moutou atanga te réflexion de la kandege mokote. Donc courage, courage, matière, courage.